kana cuisine yo soki yo to bandana omoni mutu balobaka Thomson a combien les parties 3 parties anesite de butu libumuna lope atikaka mutu tu azala libre to na démocratie comment ngana ko tikaka bato bakumisanga bato pe bafingaka nga fo bozala kana sana posa na bino fo bozala Manuela Kitoko aloko États-Unis na lokola naza États-Unis donc balobi tout contre moi, contre Manuela Kitoko. Parce que moni Manuela Kitoko ndenga oyabo. Awalinga pe ayeba. Est-ce que Manuela Kitoko ndenga sangana na bambolombolo. Azo défendre na bateau ya sangana na bango poza la Manuela Kitoko. Alors na ngina laksa ke Manuela Kitoko tanga kota ke internet. Tangwa banda kama kambu o ya internet ya rando. Nazala kanga moko contre tout le monde. Donc na zongi kama na jeunesse. Exactement, Manuela Kitoko ni te pani kite Manuela Kitoko aza yé moko mena kinga moko wana soda bien formé na ba faux compte nanga faut na pesa ba faux compte nanga mbote pemno na mbote ba fan club ya Manuela Kitoko wana ba faux Facebook nanga mami mwasi ya masuba boka ba kombo ya Facebook nanga po boleke belé makolo mayanzi Makolo Mayanzi wana ba faux compte ya Manuela ou défendra Manuela Kitoko babi Charlène Matondo vrai chéri toke na bisonde likolo yoka ba kombo ba Facebook Makinu Madia wana ba faux compte ya Manuela so bo moni bazo pupula boka ni sarate ke o Manuela Kitoko ayena direct ya mutu songolo azo commenter ya ko bata matenga na sala ra makambo wana teke na nyokola ra maboko ponga moko leader na yaka na video jamais na kozwa tana ngana swana kana ba faux compte toke lisusu ba fan club ya Grace Mbisi Masuwa Mozindo boka ba kombo ba faux compte Manuela Kitoko ba faux compte na bokuta bango partout bango ba populara partout ba kotara ba news ba kotara partout siko pa ba voisin ba bloquer ba faux compte na moi ba faux compte finga ezate to okuta ka ma finga ya ba faux compte na bango ezo finga Manuela mais oh ba faux compte ya Manuela so ba koteli bango lo ba rebelle bozo longo là dans match ya des triquer pour triquer nga nanu ba bloquer nga Facebook pour ti les 4 mains siko ba faux compte na nga peso ba koti na ba direct na bino bozo bloquer bango bo longo la mafinga tout ata moko te botika toke na bana ba luba wana siko ba faux compte na nga bana ba luba ba faux compte oye okanisi mto zanga na bambolombolo ke Manuela Kitoko azanga bambolombolo azanga ba oya yeba suda makasi babi Masia Masia ba kombo ba faux compte ezo bundela Manuela na guerre oyo na makambo oyo Mimi de Paris bo umela donc na yebisi bino bozaka lokwa mama abino Manuela Kitoko bozo pupula ko lekanga moko Manuela Kitoko donc après direct ba coaching mo bo pesa nga na bi laisse tomber bo lekelinga nanga moko Manuela ena maloba makamna omona bo pupula niveau ba bloquer lenga bino bo fingela aka na page nanga ngape na fungoli bambwa bo finga sans frontière bo kota pena mozindo Mizelle wana komba Facebook asuka Mizelle wana ba faux compte o ba bundela Manuela Kitoko Nadege de Dubai wana pe yanga Riti Kitoko soda makasi o ba bundaka na Manuela depuis leki ya moto donc Manuela pa yeko telemisa minduki bonsoir na bato bozolandanga na bwaki na ba faux compte nanga o ba bundela biso autant to lala bango pe ba okende bitumba ba okota ba opupula donc Manuela Kitoko ezwa ki tamoro boye Manuela Kitoko temporaliser ki nae atie na se pourtant baloba eloko elekitika ezate tango ngana tiki barando na tiki na bina pemi na sala makambu nanga batu musu baye basali ban direct to kende non ki na bina malema lempole na tango bakombo batu musu boye bosali ban direct bolobi bokoya ko loba tellement Manuela sa loba ka tiki nae na vandi na nganye na moni ke bat bongo ko la musela ngai ba CG ngamo kana avana banda direct na ina na lo ba peuple congolais nga Manuela Kitoko na sambwa koleka na mbongo bibende nga na sambwa tina na sambwa na Chine na Maroc na Grèce nga na sambwa na Chine na Grèce na Maroc ba kotoni nango na sambwa partout Hollande Paris Suisse, Canada, Angleterre, Manuela sambwa koleka mbongo bibende. Bomoni nga Manuela Kitoko na vanti boy. Nga Manuela Kitoko na zandumba.
parce que na bali nanu te. Tant que na bali te naza ndumba. Na kokoma kimia soki na vali na ndako ya libala. Peuple congolais. Boye baranga na zalaka na garçon babengi John. Na John esimbi te tozalaki copain copine. Po babi copain copine elingi koloba ke tokolingana lelo na ki copinage. Lobi esimbi te tokabwani po tozalaki copain copine. Et marché te entre biso mibale. Naza na tante koya ko se justifier devant mokili. Mais soki esali ke mobali oye oleki po loba po na Manuela wana Manuela koya. Tant que yé John a lekite a lobite avandi na enye esimbi te entre biso mibale. Pourtant batu mibale basalaka bolingo basalaka sexe. Troisième personne azalaka te. Oye lekaka na ba miri ya ndako wa batu. Soki mukolo ndako ayebisi yo te oyeba te. Donc peuple congolais Manuela kitoko ndenga vanjawa na minito aza célibataire. Naza célibataire, nazalaka na copain, nazalaka na alliance te, na balaka te esimbi te tokabwani. Eloko a soni okoyoke la soni ya nini yo? Ya nini? Ki copinage soki esili. Oh bino ke bo moni lem sute Manuela kitoko tokange klebo wa Manuela kitoko ko souffrir. Na banza bakituko bozolandanga. Bo mitu na Manuela kitoko aza wapi. Ki copinage eza fin du monde te za copain copine tozo meka. Na lingi na faire comprendre na batu musu donc ngana John tozala lisuté to tikala bandeko esimite muna mutake koto na ye. Donc eza eloko o muninga to mutu na kati en direct o yo mutu moko bolobela na internet tite na kangi Manuela klebo bakaboni na John Manuela wana penza ako souffrir Manuela kodoka te na vandi awa naza na John te na ndako nanga na banza bo mituna Manuela kitoko aza wapio te. Yo mutu muso ozozwa temps zala la sebno place nga naza. Mutu muso ozozwa temps pona koya ko se charger na Manuela o te niveau. Mutu muso aoloba niveau. Menga naza na ba o balinganga ba fanatique balinganga na otanga Bunatali Charlène Matondo. Akomi bonsoir vrai chéri. Sikoyo ba faux compte o ba bengi ba kingasa na suka ba faux compte mo ebele belo ba obwa kabino ba otinda bino. Leader na bino aza illettré. Omoni kotanga. Kokoma ayebi okoma te mutazo tinda batu ba finga aza illettré bourrique pour c'est pas la peine atana tangi kombo na tanga kombo te mutu nyonso na internet ayebi ke na ba finyo so to sala ka rando toza na illettré moko oya ayebi kotanga te ayebi kokoma te azaka moko mwasi yo azalaka munoko mwindu siko bino bokanisa munoko mwindu ya mwasi yo na otanga na oloba kombo bokanisa kezalaka diamba ezalaka diamba te ya lobi Manuela na oswana na Manuela te parce que nga aswana na bato bana mibali ndeko mwasi ozaka mbebo mwindu ozana makwanza na elongi jour musuna la muki na tongo na kota direct bona okuta mwasi mo azana makwanza atali aobele la collègue ne bona mupandi bandeko na nga ba faux compte na nga fo bozala fier na Manuela kitoko na bino. Na monika leader ba faux compte apesi mupandi boy mama lifelo na moni ba kwanza na édition qui elle asisanga na posa kolia abebisanga na journée na monika malu felo azotinda bo finga bo sala bo ngai na za femme mariée malu felo na yo yebiso munoko mwindu no batunde ba comprendre te pourquoi munoko mwindu wana ozalaka na mobali na ndako te. Omoni mobali no fona elobela ngo pena bien na lingala pour se comprendre yo ya ko répondre nga yo lobité na répondre batu babala mbo comprendre to yo répondre célibataire munoko no ezalaka mwindu omoni mobali na yo tellement na sima lisoko ya trésor à bicho omoni trésor à bicho mobali no fona tanga kombo mais yo na tanga kombo te trésor à bicho lisoko a trésor ezara polele po esi balala trésor siko omoni mutu esa meka bilengi ya masoko balala ke na masoko mwana mobali bilengi wana siko akura kotika ngote yango yo mama lifelo okotaka na masoko ya mobali no zolembola donc masoko ya mobali no mute komiso munoko mwindu masoko ya mobali na yo banda to banda rando omoni nga na changer papier pe po na bandi rando ya sika na bandi makambo ya sika yo bando kangama na studio oyo mobali no viola bana na yo. Donc au violon bana nonga na ndoka sa mobile no mutafungola sima ya Sergi non sima ya Sergi ne fungwa ma par rapport ya vie di obosa ndingo ndo betelanga masolo to koma ba copine
O bando betelanga lisolo ke vie di kando na Paris, mutu alala Sergine, abanda ko fungola Sergine sima. Yo mo mto confirmer nga vie di kando, a fungola Sergine sima. Siko tanto bandi rando yo zana tante yo zana boete talanga. Talanga, muninga ndako na obongisa ndako. Omoni ndako na nga ba osela nga na o changer tout, ti na ba couleur nyonso bazo changer lenga. Na obongisa palin mabele o tout ekobunga. Donc place naza bonjima te ke o ndako Manuela na o changer tout. Parce que moi s'il faut changer ndako yo bando kangama na studio. O kangama na studio naza na laksa na ko naza plein de déménagement koute na obongisa ndako tala ndako muninga zo bongisa ndako. Bando kangamela biso na cuisine ya rouge lokwa bandoki. Cuisine à bandoki tala Manuela osa na plein bachelinga papier baotelanga papier silité tala baotelanga papier plein déménagement na obongisa palais tout partout baobongisa ta salité. Mais na baki fallait na kota pona yo. Taba il faut na kota pona yo. Luka nanu o longwa nanu place yo vanda kawana na studio place mobali alalela kayo mwana alalela obana alalela ko bana mobali no wana lisoko efungwama alalela ko bana alalela obana na ndako wana ti lelo banda to banda rando 3 ans o changer te logo to zala kana cuisine yo soki yo to banda nanu omoni mutu balobaka Thompson a combien les parties 3 parties anesite de butu libumuna lopele siko yo soto ye koto elongi omoni mutu mutu azalaka kitoko kaka bakoto moko te yo soto ye ne longi wa elongi lo wa nyama moko boye lo wa mwa mbisi modo wa elongi mabe wa mwa simo za mabe makasi ko beta lisola naturel te so zolanda muninga o azalaka kitoko muninga oyo zolanda zaka na makiki naturel azane elongi bien. Mais yo si cause ne longue miyibi kutu bien bilongi ba fazer bilongi modon mystique salité trop sale siko munbebo na yo wana eza mwindu lokola bude ya chorisho mbebo moko salité o lamuki na tongo ozolia mapa munoko funga o baby si munoko makambiloko ozolia na munoko emonana o salité na ba makwanza wana telemaki yo na sima mama lifelo. Ma kwanza, c'est quoi ça? Ça. Je suis belle, hein? Na tche moi choueke. Ba mi na nga na tche choueke. Bo mo na te choueke. Na tche choueke. Mais oza mabe yango ko saka bat na tche poudre ya choueke po ozala mabe oza na ma. Donc na yebisa bino photo ngo. Riti kitoko tinde nga na photo ngo. Na lukelo na photo. Oza na makwanza. Yongo moniki nga Manuela na bano banga yo leader ba faux compte. Oze longi mabelo kwa mungusu ba chena mutalaka ba lali songe umeliso mo na katia moi yo faux chéri. Sikota na lo ba Thompson na 3 parties. Soto ye kotwa mutu o elongi mabe. Kingo lo kwa dendo oza bien te makwanza sengaka poudre merci moi c'est longi mabembe bo mwindu siko moko saki o chaki mbebo no mwindu jour na tongo o chaki ngo mwa chweke ya rouge à lèvres et bonga karate yo faut toni saka rouge à lèvres bo mwindu wana siko o tie mwa rouge à lèvres moko bo ya chweke po bongisa mwa noir wana ya ba diamber na lifuni ya trésor yo fibaka e baby so munoko ozo lia lisusu mapa na biloko na munoka musenzi wa fia salité wa fia basse classe wa fia classité tango leka na pose na yo ozo lia ba lia déjà de tango tozo lia afungola munoko ta wela ko loba salité ya mwasi na tshela ke no ba capture ba direct wana wa salité soto ke kota mutu o bien te dendo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Akomba, Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi Akomba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.